Mon amour Kanyati, Mbote. Mbote, les grands compagnons de l'élite. Bengi aux grands compagnons de l'élite. Bien que au lobby de 80, 90, il y a bien te. Le kolo benga nzungu. Na kofongla moko. Na sepeli au lobby Parlement debout. Au lobby Force du Progrès. Ngande. Mokolo Parlement debout les lots qui ça mobimba, ça fait ma fierté. Ngande mokolo Parlement debout. Force du Progrès. Ngainde na ko bandelo na date ndenge lisolo ezalaki. Ngai oyo. Oke kokunda penza nzungu oyo ki masolo nyonso. Merci, et ça bien que vous avez eu de peste, mais ça bien aussi que vous avez allié à eu de peste, parce que même moi, na botamaka, mais ça là que c'est vraiment que tu as quoi para, que n'est pas tata moi si, que n'est pas oncle. Ba oncle, ba tata moi si les banani, ba lié à eu de peste. Je me rappelle en 2011, eu de peste même 1000 fois ils ont mon anaté, mais ba lié de bazo sala masolo. Na repé salon wonya na bato open da bandima kozana mikila poto to bengi diaspora. Oh, les longs motos, tout a été force à la diaspora na mikili ya poto. Mais tant que tu as pouvoir, diaspora a commis à kotanga au va bénéficier. Ma attaque moko oyo keno makila na mai eza IDPS. Talisa bato keza solo ou accompagnant Etienne Tshisekedi comme ouverture na. Et là qu'on nous pose ça là-bas découvrir que oza penda moko ya IDPS. Biso bana yeme imbulu matadi mutuka munene kanganzela na dictature kolekate soka lobi ochetembo moni yango wa mulumba mukongi nzoko B50 Salomon d'Afrique Mandela dit le père de la démocratie porte-parole de la nation mopepe bakanga kate fulangenge heli helongia fait malobasol les vieux coq mfumunti papa Noé debout congolais chipando ashinda mena badanshima bamulaba sauvons les Congo wana ndi maloba ntozalaki koyambela ye soki azalaki bem na stress na bimeli ye boye elongi efungwami abandi koseka abi mwana oye na lui papa na ye vanda abandelinga masolo ndenge babandaki na clandestinité lelo nakozwa occasion koyebisa bandeko ke eloko tout ezalaka mabe te na clandestinité comment il vivait baaccompagnateur na ye bazalaki kovivre ndenge nini information ezalaki kobima ndenge nini. L'information est là qui kobima à partir ya ba fumeur. Ba soldats d'SP ba kangi ba chebango na kasho. De mia poano ozo mona bovandi. Ozo ye ba likambo ezo le kalibanda te. Alors, ce qui moko na bino assez akufi kuna na kati. Il faut que l'information sorte et kobima ndenge nini téléphone ba o bazana libanda. Soldats zo kengela bino musala komela cigarette. Na kati la bino ba besoin de tenir. Ba fumeur pe bazali. Et le contact c'est là qui n'a pas soda ba garde na ba jakati ezaka ka cigarette. Oya kasboti ne biso ta cigarette to melati. Okomona bango kuna batindi cigarette le moko itika litiji moko batindi paquet wana mobimba omoni paquet ndenge ezalaka batindi yango. Kuna na kati yo si okufi. Information ko bima ndenge ni omoni paquet ya ezaka mwa makasi. Makila oya yo wana. Moi wana ta aluminium e boina. Ya makati ya kati wana. Bazi tije cigarette basi bazi yango makila oya yo bazo koma bazo misa makila na yo bakomi wa marqueur mais le coup la marqueur makila na yo ndezo servir na marqueur bakomiti e bandi na mopemuke e kauki maintenant pour fufu bazali ko ya kotika une fois par semaine tango bakoyeba ke bama akoya kobimisa akoya kozwa banzungu basani bakozwa moi nini wana o bakomi wana babwaki yango na kati ya entre les deux basani tango bakozwa ngo boye batie babwaka allez mubimisa basani mupesa soda lo mubimisa basani bakoyeba teke kuna na kati communiquer ezali bakozwa kaka basani wana na nini wana boye batie na kati babwaka allez di mama allez muzwa basani na yo bazwa basani bakei tango yo okende kuna ba mama pe bakenda akufungula boye akomona mwa papier atala boye message ndeko tela za ici souté. Donc, ndenge toza boye moka kufi message ya kubimisa ngo voilà de quelle manière. Poye ba ke IDPS et salama na makila. Makila ya bato. Mais sikoyo ko tambu salira ba malgré ko boma wana malgré torture on demandait à Mobutu kaka changement. IDPS yango ndenge mona ngona et salama ka par inspiration divine. Na bolingo nyonso tout pour que tous les Congolais ou les Zaïrois à l'époque se retrouvent. Avant tout, ils étaient considérés comme un message. Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS.
bao basalaki on esprit que ezalaki appel balançaki na bazairwa tout comme pour dire unissons-nous pour la démocratie. Une fois il y a la démocratie, progrès social ou le progrès social, et que c'est la première conséquence palpable. Donc, ce que tu vends cette démocratie, mboka na biso ko décoller. Donc, bao basala ki IDPS expressé qui na 160 que ko sangisa ba congolais, mais Mobutu ayoka bango te. De mona ki combat et continue ti na ndenge ayekolela na 90 wana ayekolela nde makambo mona ki ba parti ebimi ebele Mobutu pe abimisi oya ye abandi ko récupérer ba traité toko tigala kaka IDPS susu kaka ye moko kolo masolo ndenge IDPS bandaki yango wana ndenge tozalaki ko ya ti lelo nako pesa yo lisolo ya parlement debout avant na kota parlement debout e botami na 12e rue 12e rue wana avant 90 nzete moko ezalaki wana na 12e rue bat bazo banda kaka ko beta dam ba G6 de bakaka wana olingo yo ko masolo ya vite na imani otelemi wana masolo ezalaki wana alors déjà na 89 pour pression na population comme qui déjà makasi les langues ont commencé à se délier non Mobutu alors Mobutu tanga bandaki consultation populaire soko ye wana boy bandaki oyebi kuna ba yebisi ba vérité oyebi kuna mais parlement debout au fait combo nde yaki na 1993 mais déjà comme likita ezalaki ya munene wana bazo tonda wana tango kaka Mobutu yekolera le 24 avril 90 kolera kaka lelaki wana boy mbala moko omoni batonda ki déjà wana et puis permanence IDPS kaka na 12e ripa ya Kibasa wana voilà alors mbala moko côté wana boy pouf allez et comme parlement de okuta mokili wana plein donc masolo mususu oya vita ekufi ya ba musicien ekufi et tikali kaka masolo ya politique ya mboka nde isika wana ezaka okuta wana plein de par naissance ya parlement de bo yango wana nde na 93 nde Tshisekedi aye koloba bato nyonso tu bazo telemaka wana boy lokola bakumi kolobela politique c'est que bakumi déjà ba parlementaire mais au lieu de ba parlementaire assis kuna isika ba wana na parler du peuple bakumi ba parlementaire debout au bengi nzungu kona yebisa ba congolais bano bazo kola ndenge eloko tel botami mais na oyo ezoleka na compte ya IDPS je préfère nazo senga na yo mopandi sango que épargne moi nan muke nyati akota UDPS na ajini merci pe akota ka UDPS na natinda kaye est-ce que za mona mboka delonda yaka na ye merci beaucoup pe okota ka yango ndengeni merci ona sungata muto akolinga ko critiquer yo ava critiquer yo toye ba yelelo oyo ya azalelo azwaka yango ndengeni to akomi ndengeni merci beaucoup nga na kota ka UDPS le 18 janvier 1988 na kota ka ngondenge nini tozana njili tolongwe tomati Sotraz 05 tozokende campus kokoma tokoma kina CNPP tokuti basoda plein de pour R1 tozobengo ba waya mais qu'est-ce qu'il y a encore ici oui mais waya qu'est-ce qu'il y a ici bah souffler oh non hier il y a un monsieur Tshisekedi qui voulait tenir un meeting na Pongabi. Alors on l'a amené ici, on dit qu'il est un malade mental. Alors il a dit tiens, yo Mobutu, un fou, aujourd'hui qu'on traiter un intellectuel comme celui-là, fou. Baranda Mukolowana. C'est ces jours-là j'ai géré. Maintenant, Nakuluka Mutuana, Namonaye, Mbunzu Nambunzu. Vous avez un âge? J'avais déjà 28 ans. Lelo combien d'âge? Ah ouais, on a commencé déjà 60 ans. Vous commune à 60 ans. Maintenant, depuis Zaïre, la République démocratique du Congo 2021, Nyati, ou l'équipe jeunesse nayo, tout ça il n'a pas entreprise nini, jeunesse nayo, ou l'équipe ango, na boutique nini, to na commune nini, comme au batoba yeba, vina yo mobimba, au servir nani. Merci beaucoup. Ma main sur le cœur. Depuis que j'avais pris cette décision pour l'Andati Tshisekedi, Tilelo, même quand on a ça on a yekola na sala ngote. Oui, pour expliquer biso tala liboso drapeau ya IDPS yango wana. Ngai na lobi drapeau yango wana. Yo lokolo za nzungu. Oko tangela biso drapeau za na biloko ni na kati. Merci beaucoup. Drapeau wana ndenge bozo mona ngo wana. Ozo mona
elembo ya Congo eza wana ozomona si eza wana ozomona lisala lokola plume eza wana ozomona singa eza wana elingi koloba nini tango baconcepteur inspiration wana nzambe apesaki bango ezalaki message bapesaki Congo wana elingi koloba nini batya bilanga bino bakati bilanga bino nyonso Congo nini si wana elingi koloba nini bino batya misala maboko alors plume elingi koloba nini bino baintellectuel batya babiro singa wana elingi koloba nini tokanga na esika moko omoni yango eza na kati ya RDC po totonga RDC yango wana message omonaka wana na kati ya drapeau wana. Quelle différence est entre cadre et militant? Cadre na militant biso tolobaka militant peut-être tolobaka combattant. Oui, combattant. Tomi benga ba combattant parce que nous étions na kati ya combat. Différence entre être cadre être combattant. Jusqu'au attaque un jour bimbo la biso bato wana. OK. Donc nous sommes d'abord tous combattants. Nous sommes d'abord tous dans l'entièreté combattants. Et comme dans chaque organisation, il y a batpazalaka mopoto ko dans la biso tout ndenge mon côté. Même banyama na zamba tango batambulaka wana. Même ma batande batambulaka wana, il y a toujours mutu moko agidaka. Donc pour ne pas cadre ce que cadre est à partir et ça pour couper sa orientation na ba combattant comment nous devons mener notre combat pour nous atteindre l'objectif. Dans l'ensemble, nous sommes d'abord avant tout, nous tous combattants. Yango moni na bengi compagnon de lutte. Parce que la lutte continue, non nécessité. Et namnito yawa na kolbake, c'est le plus dur qui a commencé. Le plus dur a commencé. Parce que dans tant que on a kata bitumba na ebiso wana tozalaka na solidarité moko ya bolingo moko ya kosakana. Sachez à opi moko bolingo ya voilà azate bolingo ya makasi. Mais les lots bouffe Fachi Béton IDPS wana na mutu ya mboka twana bezo ke eloko wana bolingo wana tozongisa ngo ngana to nazana bezo siko tozongisa kaka bolingo wana ya liboso na yebiso yango wana tozongisa bolingo wana tango zo reconnaître bolingo ezalaki na combat tango tozobeta ba zomela ba gaz ya rouge ya mauve boyebaka moi je me rappelle dans le IDPS ya la 1900 na yebi yango te de 2011 mais ba négociation nyonso o ibinza o boy tatu zokota na lupango awa na limité to sanga azati lelo rapport nini ya comment na parti UDPS pourquoi Tshisekedi créé qui a sali parti ma sali Ligue des femmes a sali jeunesse a sali force du progrès a sali ba organe wana nyonso etambola pe mon côté aza likolo ya baninga pe asali cellule oyi ko expliquer nga ba fonctionnement ya biloko tuna tangi lo wana. OK. Oyebi IDPS en soi ndenge ba père ba conserva ki yango ndenge ba tambusa ki yango ba sala ki yango déjà un état na kati état. Mais tout ce qui manquait à l'IDPS ezali force de l'ordre. Il y a des gens qui na IDPS. Toza na cellule, toza na section, toza na fédération. Wana de tobangi ba structure de base. C'est-à-dire que cellule les anines, ezali ko la balabala. Mokonzi ya balabala cellule. Non, mokonzi ya balabala sous cellule. Cellule quartier. Quartier de cellule. Commune de tobengi section. Section de tobengi commune. Donc ba salango na sens que ezala na facilité ya ko s'adapter na ko tambwisa mboka. Yango moni lelo permettre na fungula moi parenthèse. Soki lelo au moins ba kambia ba ville ko la Kinshasa ba tana ba difficulté. Soki ba vandi si mutu ya masola IDPS. Pepele vers kale kozala te mutu ngo be foi ba pareil ba ayeba voilà mutu IDPS solo quoi merci beaucoup IDPS OK mutu ya zana idéologie ya fonctionnement na ndema makambo tambulaka soki bozwi vrai combattant IDPS wa IDPS avandi na hôtel de ville oyo papa eloko te ba ti akobenga nde ba bourgmestre apesi bango ba instruction ba bourgmestre chaque bourgmestre a kubenga ba chef de quartier a ke kupesa bango ba instruction chaque chef de quartier a bengi ba konja ba avenue c'est-à-dire contrôle et ça donc
nani bourgmestre azokende na avenir kutuna chef ya avenir parce que le chef d'avenir peut vous dire moi même ne kambe bakuluna oyo il peut facilement vous dire le pango est na kuluna le pango est na boy c'est le chef ya balapala muta koyebisa yo ye akoyebisa ayebisa chef de quartier donc vous avez tout en blanc embouteillage vous la tête donc mupaya même soka ye à côté muta balabala koyeba que non mupaya côté na balabala loyo kombo na ye boy tout ça quartier ayebiye commune aye na seconde ayebani même musala zo sala même makambo yeli donc yango moni que IDPS ndenge na lobaka na yo que ezaki inspiration divine pour que Congo, Afrique ou le peuple noir en général a décollé. balobaka toujours IDPS eza parti ya bavoyou IDPS bato ya mayele bakenda Albert Moleka mwana mboka Mobake basami badi banga bakenda bato baye kotikala bato ya suki eza bato batangi classe ati mais naza kokamwa na plateau na nga oza kotalisanga ke yo oza molakisi mais eloko nini eza kozanga na minute oyo biso na islam babengaka mwalimu eza moto atangi maza na makoki mpe na volonté ya kotangisa bato bayebi te mais na komona yo neti lelo na IDPS parti au pouvoir yo mpenza bakotia yo ojouer rôle nini yo nani d'abord na parti nani merci beaucoup na bwenya oyo bato bazodécouvrir eza na kati na merci beaucoup nayebi soki naokokisa déjà 60 ans elingi koloba nini d'ailleurs ndenge oza wana vous me faites plaisir esengo nazalaka nango ntan nazotala namoni bilenge ndenge barécupere eloko ya lidi mpe esalaka ngai esengo makasi ere moko na vani mai na miso ezokitela ngai mpo na esengo ntan namona bana bilenge barécupere eloko oyo papa tomoneli soki nambike natangela yo batortire oyo ngai na vie je crois que soki IDPS ezalaka mutu vivant lokola ozoloba ndeko Toussaint Alonga ezalaka ye nde IDPS otuni ye IDPS lelo banda Mobutu AFDL Kabila 1 Kabila 2 lelo yo wana na pouvoir okotangela ngai fidèle de fidèle oyo bapenza baboma nzoto mpona yo soki IDPS ezalaka une personne physique lokola ozoloba ndeko nani Toussaint Alonga je ne vois pas IDPS vous citer permettez-moi je le dis ma main au cœur à citer 3 personnes à Tchanyatete. Na bandi na yo que nazoko qui 60 ans. Na sala eloko mususu na vie na ngate. J'ai été engagé na combat. Et ce qui na lobby que na tatola yo ba torture. Ba cacho tout ya ville ya Kinshasa. Na lobby tout. Banda aéroport. Il y a des jours circo oyo palais du peuple. Ezaka ndako nanga. Ole komi bondera ba. Na lobby circo wana chaque mois. Tellement que ba ko kanga mingi na bango kuna balibi me oyo mutali boma ya Tshisekedi oyo bombete ya tamasasi po masole sila ayoka kate botiki tovandi lobi nango tozongeri lisusu le 17 mai le 16 mai d'abord Mobutu azokende na 9h azoleka biso na Tchango na njili ngai likolo ya podium nazoyebisa bana Tchango bozomela ye oyebi mutasala ba valise mususa Mobutu ekoya na boulevard na quartier bozomela ye asumba na nganda atosaki biso te basomeli Mobutu akei lobi nango ngai nde na population bobanga afu de la côte ba libérateur ba ye bopesa bango ba mai oyebi na makolo bazaka na nini omoni bapne oyo ya mituka bakati na se okangi ezaki bapne oyo bokati yango kaka oyo wana boye boche basinga yango wana basoda afudele bakotaki nango bopesa bango bamai bazoya eloko moko basipelisaki ngai mipiki ndenge oyo tozozwa bango kuna na Tchango tokotika bango na pont ya njili bana de bonom bazwi bango matete bamemi bango tosoki bozwi bango mutuna moko kaka bazotuna wa mulumba azalaka wapi mbulu matadi azalaka wapi boko yamba bango bayibu pike mutuna bango nyonso te yaka nanawa mbulu matadi azalaka wapi tolobi kaka na 10e ri ndenge bozokende wana oyebi mbulu matadi wa mulumba mukonge nzoko papa nowe donc bazotuna kaka yebi lokola bozoyeba ke mboko eza na chef coutumier boyebi lisolo baleki wana toza samedi dimanche eleki le 17 samedi le 18 dimanche le 19 Laurent Kabila 19h à Kiti.
Le 20, tozwa nzela ngai. Na papa Mbayo abengi ngai. Allez, baninga na toke tika Tshisekedi akende kuta na Laurent Kabila. Tokenda ti na primature batiki biso mo à distance. Yemoko akei, balwe yemoko ya akei. Pas même 2 minutes. Atindi soda moko Mbayo papa Marcel Mbayo aye bakoti. Mokeboye babimi bango mibali. To bandi komituna. Ah, est-ce que bakutani? Est-ce que basololi Tshisekedi ata o abeti lisolote. Ti tozongi na ndako awa. Biso tout dans les flous. Wana mardi. Mercredi afdela wuti kokoti. Ole batu bakendi sika pouvoir eza kaka limiter okuta plein mokolo population. To vandi kaka awa. Mercredi. Jeudi na minuit. Gouvernement ya libosi afdela ebimi. Tanga gouvernement ebimi. 8h biso tosangani yawo. Na yebisa baninga. Allez. Banderole, to sala banderole mbango. Pona ko contester. Na 8h. Na nzembo na biso moko. Na ba kombo nyonso. Kombo eleki kitoko kombo ya Etienne. Na ba kombo na bango. Kombo eleki kitoko kombo ya Etienne. Kombo na yo Etienne. Kombo na yo yango ekimisi Mobutu. Kombo na yo yango ekotisi Kabila. Rwanda alonga te. Wana banini. Rwanda alonga te. Wana no nanseti. Beta mzembo wana. Namoni Fisto Boko alobi ayo kananu. Isha pangi pina miluzi. Na ba kombo na bango. Kombo eleki kitoko kombo ya Etienne. Na ba kombo na bango. Kombo eleki kitoko kombo ya Etienne. Kombo na yo Etienne. Kombo na yo yango ekimisi Mobutu. Kombo na yo yango ekotisi Kabila. Rwanda alonga te. Rwanda alonga te. Papa, tango tozoyema tozokendaka tokomi na boulevard. Kuna ba journaliste tellement que mokrimo bazalaki ya babandi koyebisa biso. Votre leader a belé la presse. Biso na wana toza côté ya cimetière ya Gombe na mwa bandelo na biso. Ba soda afdel ba James Kabare nde bazo encadrer biso. Ba lobby leader na bino a belé la presse. To ya boy to kuta boy assez apanzi. Na koma boy ba benga na kati. Abi yebisa baninga ndenge boy. Oyo tu akondima gouvernement wana ya ba occupant wana étalier. Lors il y a vrai gouvernement du peuple congolais pour reconnaître tous les engagements qu'ils prendront. Oh, na yebisi ça. Si qu'on est retourné là qui ndingini. Papa mbaya zo bisanga ya lobi. Tango bino bobanda ki marche bino bokei. Ye ayoki ake. Po ye azalaki soka bandi azotuna population azoloba nini. Population azokanisa nini. Habitant kumana tuninga ya boni kuna libanda ya yebisi ya. Ozawa bilombe na yo bazanje na nzela na marche. Bazo contester gouvernement ya ateli likolo aningisi mutu alibi belela nga presse. Donc et c'est que yetanga zo vanda déjà matière et c'est quota na kata population. Biso bakolo parlement debout. To zaki parlement ya boka o kendo zo mbongo. Non, papa. To omoni na yebiso que Tshisekedi ndenga za wana na mausolée très à l'aise. Pour asala déjà batu. Ndenga za ki wana c'est akuma kina niveau ya que azala na mboka, azala te. Ozoka kaka kisasa izo sala nini? Ezo ningana. Banani ba parlementaire debout oyo biso parlement debout na biso. Oyo ka Kabila oyo wuti kokende oyo azo yamba balié na ye. Dos Santos, Samujoma, Mugabe. Bazoya bino bozoya ouais. Kokata cortège. Papa, c'est pas donné à n'importe qui. Cortège ma président bazoya tobima na direct okanga de la marche. Papa, na Kabila wana 2003 ou 2003. 2002-2003. Obimi, okati cortège. Tokata cortège na bitabe wana boy pouf. Papa nous avons le moto à la tika moniera le baza. Papa combat au busala. Papa, ngaso na bike combat una bando kotatele omoni ndeko na yo. Na sala Kabila oyo avant kuma mokonzi mboka. Na sala kashona kankokolo 3 mois na Laurent Désiré Kabila. Masasu o bakende ko boma wana. Tozalaka ni na kashona kankokolo. Mokolo ngai oyo
nazali na kasho na kanko obika mambo ozolobo bato bazolanda yango papa nazoloba likambo oyo eza naza témoignage soki okepa ya nani oyo malheureusement baboma ye nani ndeko chebeya nde moto asala rapport na ye noir sur blanc ntango amona ngai papa bazwa ngai oza parmi bato mwana mboka chebeya adefenda non papa mon ami mwana mboka nyati lelo pouvoir eza ya bino botelemela biloko pendant 18 ans mais oza fier ya komona IDPS est parti au pouvoir vidéo oyo je pense que même yo omoni parce que bareseau sociaux ekosunga biso na vérité mpe na lokuta ndenge yo omoni mais oza fier ya kokota na supermarché kosomba lipa mais boulangerie basalaka lipa wana oyebi yango te bafutaka mikanda nango te omonaka toujours lipa na kati ya supermarché omonaka toujours perle na kati ya supermarché mais est ce que ministre ya économie to hygiène na biso bazalaka fier ya kokende baservice oyo ya basupermarché kocontrôle bamapa to bagato bayelaka biso batekela biso yo moko tala na IDPS au pouvoir. Ok. Merci beaucoup. Pona. Olobela ba valeur. Tolobela ba valeur. Pona vidéo oyo. Oh, pona vidéo oyo. Omona ki yango? Na mona ki. Nazo tala kango chaque jour. Esa nyonde. Pasi mo yokuto zolo kaka soyi mususa evandeli yango ache makolo boyo. Tieni avandeli mapa oyo donc makolo na ye likolo ya mapa oyo azotia na sachet. Likolo vidéo yango wana. Yang ndeko zo mona vidéo mote mususu ache makolo likolo ya mapa. Mapa wana nje bazozo bacha na sachet bamemi yango na supermarché. Problème eza nini? Wana je l'ai dit ça m'engage moi. Omoni mokonzi ya mboka tango ayaki na liloba na ye. Alobi tobosa na le passé. Abuja na ye mutu te. Na bolingo wana, na confiance wana, na idée na ye que Congolais tout à prendre conscience que maintenant c'est l'heure du changement. Les services appropriés pour nous dénoncer biloko wana. Je suis convaincu que ça la rapporté. Donc, c'est que côté na esprit wana ya mokonzi mboka te que to bossa na le passé to tika mabe maintenant to bando sala malamu. Mais comme bango bazaka na nini wana boy que ba comment ba eza cop na bango biloko ezali ya kopola ezali nini yo yaka pourvu que yazo mbongo koti yango na population. Il n'y a pas que ça. Ce qui ne veut pas révéler biloko awa ebele papa donc connaît pas discours beaucoup na 2023 pour so amanda na libanda base babwaki si yango na libanda ko ekota bate ekoyawa eleki ba frontière no c'est kufa ministre de la justice c'est ça la raté il est parti au pouvoir voilà ministre de la santé merci beaucoup il y a pas yango na mopazi sango problème na ngai ezali boye mokonzi ya mboka je l'ai dit yo atake satinien okoloba na président nini po conseiller na ye baza na qualité ya koyeba makambo baza wana ka kotambola na PR merci beaucoup omoni makambo etali ngai na mokonzi ya mboka nazala canal oyo limisa ngai na koyebisa pe na yebisa ngai limisa ngai peuple azole ete peuple azolela pour le pour na peuple azosenga c'est là voilà peuple congolais merci beaucoup bolanda nga malamu réalité ya RDC botala yango mboka na biso bateka ngokala basetekama mboka etekama na ngokala. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Tshisekedi arrive au pouvoir à kuti mboka bateka même bino tout bozolo bakotambula wana c'est-à-dire que azoke ndikokuta na ba leseler wana basomba mboka lebi biso bakolo mboka na bango baye soko za na besoin ya solo yaka gagnant mbongo oyo bino bozo sangisa na famille po botonga ndako wana mbongo wana boko wela nani ko récupérer lupangu bie bokobanda kotonga ndako mbongo wana yo ozo sangisa bande ko pe bozo sangisa lupangu ndeko na bino mutu moka yawa na mikanda lubike lupangu na ye papa mbongo bo sangisi wana ikomi peut-être ba 5 6 7 000 dollars bolingo tonga likambo ya bongo ko boko wela ko récupérer lupangu pas l'état et comme pas na bino bien boko banda kotonga ndako. La meilleure des choses boko récupérer nanu lupangu na bino comme assurer donc yango moni Félix mokonzi mboko yo ko tambla c'est pour dire à tous les leslers o bazo mboko yo ezalaka na nini te non
maintenant boya gagnant gagnant na bino bozwa na bakolombo na bango pe basa nini bazwa. Voilà la réalité du pays. Ndenge élection wana et na 3 ans oyo il a déjà la lumière. Il a déjà la lumière dans notre tout. To sali 37 ans ya combat. To sali 3 ans de discours. Parce que t'as boqué une élection en 2011. Bandimela a tous à la candidate. Bazwa ba commissaire bango ba candidat. Boqué une élection 2018. Nyati ba commissaire oka ikeko moko boy. Pour moi na za na ba image na kutia. Ce qui te Martinet politique, ba Matis sur le roi tikaka oui ranson JB ba PC mbongo AMB. Yosko rutu ozwa tambongo te. Zeka lit. Tango tozwi lit Tomonika Moutauti Canada, conseiller chef de l'État. Moutauti Boui. Mais eloko ni les zanga niati bachi wata satinier. Mais zanga poso tino atana men, bati atana kole, atana loja, atana lomela, atana katako kombe, atana lubefu, na koma na lusambo ba vota chef de l'État makasi. Lelo des autres zanga lelo parti etindo atana lusambo. Va sentir boigna oyo ozo faire ko bimisila ngo batekelaozomona omo atama ya sankuru baye bakeno Etienne Tshisekedi makila na biso okina na Équateur okende kote atana Aru okende kote atana même atana Kasumbalesa mais nyati mayele oyo eza bien ko critiquer mon mboka Ramazani Shadai mais mon mboka Ramazani Shadai a commencé par Pipongo ministre a commissaire Moussa ministre mais yo obi que même peuple dans ba kotala émission oyo ba kotala keno eza kindoki to eza rwandais to ougandais ndazo bloquer net epen na lobi na yo siko ngana zo pese réponse bo na bandi na yo bo o monde na zao na kene siko na molimo 1993 tango nzamba zo zo décision ya kupinira Mobutu na maladi ayebisa kanga ngana zo kasangwana na 1993 pouvoir Tshisekedi oyo aza nango lelo nzamba apesaka ngo na 2001 na lobi bien 2000 lobela ngo na ba Martinet mais tango bozwi pouvoir pourquoi ba honorer ote ata ekeko ya pamba na période ya nation ba chiro tala mwana mboka jibe mpiana lobi boyo cha muntu cha nzambi baba bejibe asa peut-être musicien munene ya RDC na valeur ba doit dépend ba même 100 jours baza avant même tokota décembre tokende na conclave d'évaluation et lokoto même commerçant même moutnion surtout même na carte ya football au moins ka 15 minutes de repos il n'y a pas seulement le repos il y a évaluation to beta kindenge nini poste wani tourna kindenge nini poste wani tourna moni batete awa yo e bongi banda ko kende boy yo banda ko kende boy pour que tant que zonga wana boye avec une nouvelle donc demande na ngai za boy biso ba kambe IDPS ko banda hiérarchie na biso eza makambe ko kende gauche droite té tout de suite à l'immédiat mettons en place un mécanisme pour la conclave d'évaluation depuis 3 ans yango ekoki nini sika to réussir wapi to réussir té pour avoir un discours oya que tant zo kotana 2023 okoloba kutu te batali photo ya Fachi population bandi ko balaka na mabele bisika nini toko simba comme ça te faire décoller la machine 2023 le problème chez Fachi lui en personne n'a pas de problème ozoka ngai Ngaite bato bazolanda ngai yo ngana zana yo na bato bazolanda na bino bazolanda ngai onga bakoba ko sali cop na bato ba ko tela au point te yoka papa na biso mboso président de l'Assemblée nationale a sali 2 sorties Kaluka Chango baati lukwebo président ya Sénat nini bamonaka ya mabe pe Etienne Tshisekedi bango bakenda mais de l'homme on a eu pouvoir bandimi ko accompagner élection en 2023 zo en 2016 le ne kozanga en 2023 élection salimati pour Joseph Kabila pe à Lobaka tout le monde a kokonya ngakenda le chef d'état reste à fonction élection salimati mais lelo des présidents oyo assemblée na Sénat ba tie événement liboso candidat na bango numéro 20 parce que bino mo ba kolo parti bozo lo beloko te eza stratégie na bango bazwa ba mandataire bazwa ba entreprise mais ko kende élection eza kozala na mbongo
mais bino aussi otayo nyati ozozanga eloko te ozala posa mpe ozala honorable te ya makasi mpona nini ozalaka otiaka libaya te na kotia libaya te na mbongo te na kotia libaya te mpo naza na mbongo te me tiango wana mobimba nango na otangela yo tiango lupangu moko te ekozanga kopesa ngai soki akopesa moke devoir nalobi lupangu moko te banda na 2023 mpe okozala candidat te parce que jusque là ozanga eloko te merci beaucoup yango ngai nalobi boye pesi ngai opportunité ya oyebisa bato nani numéro ya téléphone mes très chers compagnons de lutte combattants numéro na ngai ya téléphone WhatsApp eza bon plus 243 084 11 85 285 84 11 85 285 84 11 85 285 Yami Balé plus 243 bien sûr 82 75 11 890 82 75 11 890 82 75 11 890 très chers compagnons de lutte combattants olingaka IDPS olingi changement olingi que Tshisekedi mandat na ye ya 2023 ezala assuré je suis l'un oyo nde na banda ke yebisa na sala eloko mosusu na vie na nga te je n'ai que l'UDPS banda suki na ngai ya mutu ti na société na lati nazaka na eloko mosusu na nzoto na nga te je n'ai que ça à part Dieu bien sûr donc je n'ai que ça dans ma vie na sala eloko mosusu te je suis tellement connu à Tchango Tchango wana mobimba banda ma ya njili masina ti balabala moko te okobimisa olobi lisolo ya nyati mutu alobi ayebi ete non S comme sérieux H comme humble I comme incontournable attaque que chargé il y a mobilisation tokomi na suka po ba senti koza combattre à 100 jours te zana bateau là komi kotambola na TX KN abo ya nyati tozongisa bango siko na Zaïre nalingi osala biso moko oyo kanga Etienne Tshisekedi pe oyo ezolakisa que jusque là remplaçant na ona IDPS sur 26 provinces azana nute moi je confirme ça oyo amoni ke na kosi a tout ça la débat parce que nazana image à 2011 jusqu'à 2018 pe nazana ba image oyo tango Etienne Tshisekedi akufi tango yo ozokamba bato bakomi ba tout puissant lelo pe oyambi tout le monde eloko il faut bayeba oyambi tout le monde ozokola corbillard okenda kotika pe oyambaka mutu pe oyebaka koto bazo proposer na kende quand même malobese pana pas senti que oza mutu à 100 jours te koyokisanga soni te po mukole monsieur zanga pe liloba ya suka bato bayeba ke chaque semaine obanda représenter nanga émission moko ya b'individuité ya ba valeur parce que il dépend ses valeurs yambona omoni photo moko na ba photo ya ye ya photo moko moni ba photo ebele bakangi boya zo forcer boy yokana episode solo na photo wana et ça il y a le 9 avril 97 Mobutu a nommé le 7 hier non c'était le 5 Mobutu a nommé hier oh non le code africain la commune déjà pembeni Mobutu a nommé hier tant a nommé hier ya yeko zongisa maloba lobi boy pouvoir oyo nomination oyo eza ya ngai peuple apesi ngai na conférence nationale souveraine lokola bache Mobutu nyonso tu baboyaki nazopesa 7 poste ministériel na bandeko ya AFDEL quand tokimana c'est quoi lui bon Mobutu yoki kanda ache oyo azaki soda ache soda moko boyo a remplacer ye Mobutu esali déjà ordonnance na butu biso na tongo wana boyo tobimi toye poto zoye to mema ye na primature to komi wana boye oyo azalaka à cette époque là il y avait Télécel oyo ezaki ya nini wana boye Télécel général moko abengi po mutazaka pembeni na ye azaka kusimba biloko wana te combattant oyo azaki pembeni na ye général moko abengi alobi che pardon komeka kobima te po makambo ndenge bazobongisa ngwa na 24
bato bakokufa ebele komeka kuna tango bazopesa rapport ayebisi nani mutewa alibi kanga nanu kutelo ko wana kangango akangi yango po ayoka isiro ayoka libanda boy to bandi chichi balola chichi balola Mobuta komizoba tango tozoyemba nzembo na fanfare ayoki fanfare l'église banda libi bana nanga baye yoka abikanga iloko wana allez toke papa tobimawa basoda okobima prince wana te na 10e mais tellement que biso population babimaka ondire na sia mabele kola mbizo basoda bakokite bango nyonso bakay kusala barrière na 24 degrés mais nakoyebisa boy Tshisekedi papa na ngai nalingaka mopanzi sango nalingaka koloba mingi te okolimbisa ngai nalingaka koloba mingi te papa na ngai wana tosali na ye bitumba akei na kimia epe nazoyebisa yo boye ntango toza na permanence baye na sango ya Tshisekedi nake nazwi micro nalobi boye ndenge toyawa po tolela ye baye kobeta biso masasi awa kanyama yaka na basoda baboma bato mosusu wana na permanence oyo lokola baye koboma biso awa message eza boye mutu mosusu akokunda ye te biso moko nde tokokunda ye e nalobi boye Tshisekedi mort est plus dangereux que Tshisekedi vivant ndenge baye koboma biso awa biso moko tokokunda ye oyebi mutu aswanisanga Ribens Mikindu, ministre ya hydrocarbures à l'époque. Wana za SGA. Na matin na bureau na ye posa simbanga na nzoto. Yo, qu'est-ce que tu racontes? Maman Marthe souffre. Obi biso ba africain. Ezalaka soki mobali akufi mwasi okotika la kaka na mabele bongo kosala le côté. Oyebi combien de temps ça va prendre? Na lebi ngaba pesa ka message. Longo kuna. Na bilobile na yo wana ya pamba wana papa. Na lebi ngaba longo kuna. Na longwe. Tango ebembeye Mikindo akeko yamba ebembe akoma ministre na kenda pana ye na tuniye son excellence nani akundi Tshisekedi na kolo bango po eza likambo ya biso na biso acha maboko na poche apesa $300 na bangi yo pe na ndimi yo ozata na soni te ya komona ministre ya santé akoti boloko pe bobimisi ye pe abandi koyemba faci beto écoutez na lo justice awa tovandi pa ya moto mibeko ayebi mibeko quand quelqu'un sa fuite n'est pas à craindre moto azati akokima te ezala yo votre fuite n'est pas à craindre bakotika yo liberté ovandi na ndoko nalingi mpe na kolinga critique moto akosalela yo critique asalela biso voice na émission tokosala na semaine wana kuna totie bavoice place yo okosi to place yo lobi mpe bao wana bongo ngai nazoluka kokuta ya boye farafara ngai nazoka tana te benga ye oyo ya lisolo nani ya UDPS ya parlement debout ya force du progrès faut attendre force du progrès ya ligue des femmes ligue des jeunes na bandeli yo moko baba naza na kati ya nzungu ya masolo nayebi ke eloko tele esalemaki na moma boye na bato boye tout ça eyaki ntango ekomaki esalaki mwa boye babongisaki yango na nzela boye l'ascenseur de la classe politique la machine à laver les rois soleil les Nzulukabu Lazare ressuscité, le baobab de l'Afrique, la canne de Moïse, Mbula Matadi, Mutuka Monen, Oye Kanganzela, la dictature, Ekole Kate, Soki Alobi, Ochetembe, Omoniam, Nani Wan, Wawulumba, Mukongo Yanzoko, B50, Salomon d'Afrique, Mandela du Congo, le père de la démocratie, porte-parole de la nation congolaise, mon peuple, Bakanga Kate, Fulangengi, Eli, Elongia Feti, Maloba Sol, le vieux coq, Mfumuti, Papa Noé, debout congolais,
Chipando Ashindamen, Bajanshima, Bamulaba, souvent les Dis-moi Congo. Merci. Télévision eza radio te. Mais oya kolanda biso. Nalingi bosalela nga ba voice. Place au mwana mboka nyati akosi, bolobi ki akosi osali voice. Au respecter 1 minute et tout même 20 secondes. Pour na émission ekoya, tokotia ba voice. Tokotia critique na bino, tokotia ba courage na bino. Na oyo so tolobi, est-ce que tokosi nani ayaka na mutu na IDPS? To mukolo IDPS nani? Aussi le temps, maman Nabiso, maman Marthe, Aza présent, ils ont bien tout na mituna boye. Pour mon toi, il dit IDPS au maman Marthe, Azadi. Merci.